Mon cas l'église na biso na couloir wana touche za wana kende zelanga na osukula. Merci papa. Un prophète, félicitations vraiment. C'était du moment à mon bail. Mais non, c'est une chose. On a commencé les balles. On a triché de manière. Tant que balles na compté que dans ça qui m'a vu. Théo eza na ndenge ya mabeto eza na ndenge ya Nzambe. Chocolat. Délivrance de besoin le monde qui est maman. Landaka couloir oyo. Douche ne monsieur église ça va maman. Aux miracle. On dit pas prophète dans Marcelo. Et prophète il faut ça malembe terre. Obi kokisi na matrice senga na pasteur ba on les a onction de Dieu. Onction les autres contre serviteur de Dieu. Elles ont délivré païen, il faut onction contre yo. Yambangu yadi. C'est moni délivrance na yo eza ya tikotak ngande prophète Marcel yeba ke nyonso to osenge pesa meli po Nzambe nanga sala ka tikotak tokota na couloir na sokola yo maya mosantu otswa mbama makambo na yo pesa ma papa pasteur comme si makambo sokola akomi o basokola ngase ki basokola Na yo pe donc biso na ye ba ko ba Prophète Marcelo. Oui, prophète Yozo, kama yule kwa prophète. Ba fimo ni ba catalogue bien. Fimo ni na yaki wala en fait il faut se dire les prophète. ebi eza elofwa Nzambe soki eza kati nanga yango na linga otikeli ba passage trop. C'est vrai. Yo zela na tana yo nga moko na oyeba na otikela yo bamomi. L'église na sali ko na bamomi. Et bon prophète était toi il colosse quand prophète doit vous rapport. Yo récupérer mon voilà on a c'est le motif pour prophète. C'est que la petite. Frère, yo landela na mabonza nga landela na. Vous comprenez donc moulay te mabonza ba protocole et simba makuti moi si toi ya l'église ngande il faut na gérer. Otikenga mabonza mais yuko soka mabonza prophète. Mais neti mabonzo sert merveille kitoko chaka na pesa ka onyoso. Papa. Attends pas bien. Aider quand même famille banini webi ko ça na problème. Ata sema yesika obiari maika lobi fiona za mata imo bebe prophète récupérer kango prophète Nzamba osunga na otikilo mususu OK zela na mona mpa zo ya Bonjour. Bonjour. Nazoluka prophète Marcel. Nalandaki na TV, oza pasteur mozo akosa guérison. Donc naza makambo oza vraiment urgent pour la sonate pasteur. Yango na ye apona kutana pasteur Marcel. Maman osali choix moko ya malamu ya choisir prophète Marcelo mutu azalaka ne loko Nzambe. Namoni ba miracle belé papa tina le musika la lemba na eti awa. On a beaucoup la vivre un miracle. Donc, Nzambe a pasteur Marcelo face à la bécasse. Amen, papa. Ah, merci. Maman, il y a quoi merci pour Maman, ngai na tuna yo. Awa, na évité problème nini yo. Ah, merci papa. Vraiment, ça fait maintenant 5 ans. Bandanga na bala, na mobile nanga tobota te. Donc, nalandaki prophète na TV, nayokaki ndenge azobotisa bato babotaka te, bambasu azosalisa bambasu, donc azosisa azobenga na bamilimo mabe ekanga bato. Donc, on a décidé qui baki na okutana prophète Marcelo à travers Nzambe na ye apesanga mwana. Pour taka bino mibali soki oza kati na mbala oza na mwana te. Nazo finga makasi prophète. Madame, oui, que maladie wana surtout à stérilité na beta ngoti kota. Amen papa. Eza likambo azula ngota ebelete. Ngamo ko na soulager na problème wana. Amen papa.
ezokaa na bota mobali nanga azwa mwana prophète Yesu nkolo rakaza sainte wa sainte labi pulma sainte Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo. Amen, papa. Yesu Kristo. Amen. Mama, na olekela ona étape ya délivrance. Problème te papa na boya te. Po nazaka na besoin ya mwana. Na boya te papa, na boya pona ni. Ah nzamba lola. Mama. Papa. Namoni eza problème moi moke mais faut na sokola yo. Problème te papa. O sokola sko yo lelo bien na ke na zonga. Mais ni ka lelo manusu. OK, problème te na obeta ngo dada mbala moko nyoso ici. Pour ben nga ça la compliqué erreur so ya komi de ndaku avant nga aoluba. OK, problème te na sokola yo. Hein? Moni moni ka l'église na biso na couloir wana touche za wana. Kende zelanga na sokola. Merci papa. La bonne, papa, a besoin de moi. Prophète, tikanga sokola. Yo, ba jeni na kwa. Mbuma boengana sokolete yo sokola mo. Prophète ala nzoto Prophète. Te tika na uti. Wana borna nga. Yo zelamba lashi. Tende. Vraiment, un prophète, félicitations, vraiment, c'était vraiment mon bail. Mais non, c'est une chose. On a commencé des balles. On a triché de manière. Pourtant, on a compté que dans ça qui m'a dit. Théo eza na ndenge ya mabe to eza na ndenge ya bonzambe. Délivrance esengaka il faut pe makambo bongo ezala. Eza vraiment ka secret entre biso mali. Ndenge eza boye yeba ke zala cirque oza na zeli. Ah bon? Po nga ya ngetambolaka na touche. Mais prophète, félicitations. Vous avez mon bail. Nzamba pambola yo se. Merci. O panza pesa we pa bato mosusu. Te so ina na boti so na tui na boti mwana nga ko banga na otesa mo ekende makasi. La pesa ka mbali na esengo. OK, merci. Bonjour maman. Bonjour papa. Papa, batinima et pas grande sœur maman conseil manda abike na yo ko prophète mo papa au prophète na C'est problème exact bien. Papa, ils ont un problème à grand. Et ma comme na voyage non ça les aussi là. Et moi ya yesimbi on a tinga na au prophète. Tantine kata. Tantine na sentir esprit blocage eza kati na yo. Amen. Tantine yako vanda. Ah, Yesu Kristo, la casa sainte wa sainte la vie. Tantine omoni problème oza nango. Eza iloko mo abeta tikotak. Amen. Na fongoli yo mbala moko nyonso to eke bien. Papa, singa na sa ni nango. Sokola yo. Délivrance de besoin de mon qui maman. Landaka couloir oyo. Douche ne monsieur église ça va maman. Ou ce miracle. On dit pas prophète dans Marcelo. Amen. Merci ça. Amen. Maman dans région de quand la couleur porte ça va. C'est ça là et amba mbam. Ozo sepele ozo sokola. Prophète. C'est là ngale na pasteur. Prophète, l'homme de sokola c'est. C'est quand même sokola mon prophète. Kende na dikeli. Grand prophète. Na passion. Papa, quand tu sais où est maman, de la secondaire, et c'est passé bon. On se demande un miracle. Or, sur on ne dit pas pasteur à Marcelo. Ah, ils ont besoin de composer Simba, ils ont payé ça ma voyage, je suis sur un voyage. Nous, on sait payer là vraiment un voyage, ils ont payé ça millions sur le cas. Je vois déjà tout ça, ils pas moli, or sur la carte, ils ont là, vraiment. Amen. Voilà, Sima, et vous en avez bien. Mais vous avez moi aussi, hein. Vous avez vraiment moi aussi, ça va vraiment. Vous avez vraiment moi aussi. Et puis l'autre. Et prophète, tu poses ma lembe terre. Obi qui est matrice, c'est un pasteur. On a la auction de Dieu. Auction, ils ont contre un serviteur de Dieu. Ils ont délivré païen, il faut auction contre eux. C'est pour cela. Ah, c'est ça, auction de maison, voilà, c'est vraiment. Merci.
Ouais. Ah oui, pas passer à Marseille. Shika baba yara santa yo bobo yaka baba. Yambangu yadi. C'est moni délivrance na yo eza ya tikotak ngande prophète Marcel. Yeba ke nyonso to osenge pesa meli po nzambe na nga salaka otikotak. Amen. Tintokota na couloir na sokola yo maya mosantu. Ozo ambamo makambo na yo. Pesa ma. Papa. Pasteur. Comme si makamba sokola. C'est na oyebisa yo na oyebisa yo tie pa tata. Ndima ya mwe kosalema. Prophète, na mona ba église nous ko sokola ba te créer ba problème makambo wana vraiment ngala ni na ngoto. Sœur na ebité wana ba église na bino bomonaka. Mais o eza nzambe ya solo. Asala kambala moko. Nzambe ya Marcelo. Arataka te. Nzambe tikotak. Ya musuka sokolo mbala moko miracle pesa mili. Amina, amina, amina. Amina, amina, amina. C'est to weli sambala moko. Oziamba molimo santo. Na konika yo na bonzambe. Sokolo ko. Onika ngai donc te ko sokola na ndako na nika malisu prophète. Onika maki motela maki te yaya. Nika maki ya bonzoto. Alors prophète a koniko ya molimo. Oko ba peto, ba problème de solution maman. Parce que na moi sokolo ai. C'est tokende. C'est tokendaka eloko etelemi déjà eloko nzambe etelemi Makambo susu eleka kuna te. te yaya na konika yo na ndenge ya bonzambe bademo wana nyonso tu lelo ndenge baza salite lelo ifo basika yamba moto Reçois. toleka kende na couloir ezobonga na minute oyo yaya Zoma na ese maman. Vous allez vraiment décider couloir en wana. tokende. Ouais. Na comprendre l'église te na ebité ceux qui évangéliser na ndenge ya mabeto ndeni balimba oya Mais pour fait non on comprend. Fi on a qui a souko matata on souko na. Fi na mona ba nzito sa moto prophète. Voici Pour ba jar ba linga zaki na bona vraiment bandaka jour wana bato ya kimi na zo évangéliser makambo ça mais réponse de l'église. Mais papa. Bonjour. c'est possible. Comment expliquer Prophète. Vraiment jusqu'à quand on se l'a dit à un rôle. Il y a eu 5 ans. D'être comme dans les 7 mois. na ebiso C'est za pio ça la plus haut. C'est le gars c'est millier pour la carte ça va c'est la plus haut. Maman petit ça la bébé d'avenir pour la zone nyoko na ko ça bébé ça la et c'est pas ça. Moi la supporter la choc wala poil. Zamba lo ba yebi ndenge o répondre yo. Non ça qui m'était sur vous ça la personne la supporter. Non ça qui m'était pas non ça qui m'était. C'est un bouton de Dieu à nous que la solution après ça va na mbamo. Après ça va moi. C'est que na bande ya suko ba ki. Non ça va na te papa on va laisser le qui va ça va. Oui qui va passer liba. Qu'est-ce qu'on a mis là qu'est-ce qu'on a mis là nous c'est aussi là. Papa, expliquez-moi dans quel voyage tout est. Papa, voyage au monde ya ngolo. Hein? Maman les nzambe. Mon grand frère na yo na tempo la même
c'est que délivrance na yo emekai makasi. Délivrance qui est vraiment bien la hein frère Moïse délivrance na ezali makasi après ça muta délivrance yo yo papa papa délivrance hein c'est au milieu papa grand frère na madel azana chéri madel atinga c'est quoi que grand frère na ngo ngo tunatambola yo sisi na ngo nzamba kosunga bino bozala lese bozala pio tala nzamba azali awa ata yo moko banda na bandeki kozela visa na ngati sikota bosakana nga akomi oyo basokola nga soki